Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés, Nathan, il y a témoignage et les questions. Tokobanda na témoignage. Témoignage et pas yaba papa. Et Togoleka na témoignage et pas yaba maman. Les cas liboso, komisa monene, yanzambe wa salekati na yo. Tant tozo pesa témoignage, tozo histoire moulaïté, tozo la bref. Histoire koza ya 5 minutes, komisa même 1 minute. Peut-être tozo pe Nathan. Amen, tu comprendrais? Koyoka Sonia okomisa ya wete. Amen libota. Et kokuma na université na ki otanga en Afrique du Sud. Na comme en Afrique du Sud, na kuti grande sana ngai na grand fan nga basambela na liloba. Ba kotsanga na liloba mais na kotaki vraiment 100% dimanche mususu na kina na catholique, sorry na église Albanda, dimanche mususu na kota na église na biso. Et après cela, na ekobela makasi, maman a saigné na zonga Kinshasa pour na ba traitement. Na zone na Kinshasa na zaki vraiment extrêmement malade. Na ekobenga grande sœur na bisi église otokotaka ezaki na pasteur Michel Ando Sasso qui est un pasteur moko konda za l'église. Est-ce que na komo na été Mons Nicole a pesinga numéro ya prophète. Na zone na bing prophète na téléphone. Na bengi papa gangilinga bisinga. Comment est-ce que vous avez bika, vous avez dérangé dans la de un aux ana Kinshasa, au lieu y a nandaku, aux et puis au sein de la catholique libanda, sorry, église musulmane libanda, et puis na loba aux 100% ne me dérange pas. Akatela na téléphone. Il dérange dans ma casse nabi. N'est-ce maman il n'est pas gentil, mais comment est-ce qu'il m'a grandi comme ça? Bande kona butuana kangela kinga na balali sekinga libanda, pe me bande okindinga. Et puis, ça qui est vraiment grave, samedi na tomba beminga na matete. Kokoma na matete ba bisinga no l'homme de Dieu embarrassé samedi. Mais moi ce na bisinga na hita ozanango il faut au moins okende komona l'homme de Dieu nanda koni na limité. Mais na limité ba meminga na limité. Kokoma kona déjà complication pour na kota na porte, ba tinga juste devant la porte. Na c'est la moto na nzambe yamba. Bande qu'on a vendaki depuis 13h, 15h juste. Na moni maman le kina musika. Nabisi tante nanga nde nazomona awa bato babata niveau na biso te bango baza ba konzi peut-être ngandi tanaza nanga mutu mo yambanga te après tante nanga bisinga comme ça tout téléma to kende na hôpital à Saint-Joseph et puis na téléma na télémi na fungo la porte na mutu mo landinga esinga sorry sir c'est là ce basiti bo yambao ce que azo bisanga na tali na bisi non, yambanga bino abuza vraiment fier même pas couper ça mutu bonjour même pas mai boyambinga tina kinanga bitete zela so la sisi na kati boyambao après 5 à 10 minutes ngoni mutu ngabisinga otekota sinanda na koti nanda kuna fandi na bisinga na zapi mundi na Afrique du Sud mais abuza compliqué pour boyambanga difficile tozo le pasteur Condé singa ngande pasteur Condé natal na bisi yoni mutu landinga na porte bisinga oza moponamia ba ange ba kiti pa bisinga ke ozolingo kinde c'est vrai bisinga oui déjà lelo ezaki journée okufa na 23h30 lelo ezaki journée mais ba ange ba kiti pour ba intervenir na liwana c'est comme ma commande bisinga ezaki tellement grave nanding na mon prophète na toute simplicité nae là bisaki mais ozaki méchant na ngaso na bisaki ozaki méchant na téléphone mais na mon oza gentil na fandika kimia bisinga toucha na losambo nzamba sala yawa likola moni ba ange bana makila na chambre nao yawa olungisa bango après ça akepisa maman mbote na kopisa maman mbote bandeko na zongi na ndako na esi maman histoire et puis ezaki début à Armageddon na vie na ngai na Afrique du Sud samira et bando zela kaka une année pour na sala graduation et licence na université à Johannesburg so na moni jour mon papa na bisoye abisingai pour notre Nzambe na bino bo sambela nangai natali na bisi comment tu veux dire pour notre Nzambe na yo ngana sambela na l'église na ça n'a rien à voir na yo yoza papa habité pour notre konde tonga na bisi siko jour erazotu na question bandeko zaki jour fallait na renouveler visa na renouveler visa azobisanga ngo liboso ya ambassade d'Afrique du Sud na tu kozwa visa nanga parce que na Afrique du Sud visa zaki expiré à 3 ans il fallait na renouveler na zonga king pour na renouveler visa ikobima azobisanga na kata voiture et c'est na pour notre Nzambe na bino na konde to ngai
Je n'ai rien répondu. Je dis, Nepsi papa, ma doctrine, ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes mon père, mais moi, je respecte ma doctrine. Et je suis passé le passeport dans le passé le passeport dans la parti avec la poubelle dans la voiture. Je comprends, mais ça n'a pas si bien. Je ne réponds plus rien. Tu vas plus étudier en Afrique du Sud. Moi, je n'ai pas le temps de te payer. Le ministère va demander à votre prophète. Et puis, du coup, c'est d'accord, ce n'est pas un problème. Je vais aussi étudier ici à Kinshasa, ça ne me dérange pas. Je suis à l'inscription à l'université protestant, IPC. Et c'est un IPC au niveau autant de IPCT. Je suis à l'université UPN. Je suis dans les classes makolo, dans les difficultés. Et je suis dans les massons jolis, dans les makolo, dans les mbongo. Je suis transporté, mais Dieu était avec moi. Je me suis rendu compte que je me suis rappelé que non, quand on était des enfants, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Nous, on va aimer jusqu'à la fin. Et après cela, ma démarche, je grand frère aux États-Unis, ici je souffre tellement. Je suis seule à la maison. Est-ce que moi, ils allaient aussi la démarche au niveau États-Unis? Là, non, ce n'est pas un problème, je vais faire pour toi, Clémence. Avant de ça, ma démarche États-Unis, visa États-Unis et Kobima. Les États-Unis et bimi, papa zaki libanda mboko na pines, papa, j'ai mon visa, mais j'ai pas l'argent pour payer les transports. Abisinga, tu te rappelles qu'il commence à papa noter, j'ai pas d'argent pour te payer le visa. Luka muto au sambela ka foutre le visa, à foutre le passeport. Na bengi maman na isi maman, tu peux m'aider na fouta billet. Maman est d'accord, mais pour l'instant, j'ai vraiment des difficultés. Mais attends, peut-être, dans un bon côté, na déranger peu maman, t'es pour na stresser, mingité, na qui papa na ma tête. Ne si papa na zo voyager, mais na zo visa, mais na un bongo ya futa billet. Papa simbi push naï, amoni azana $50. Et singa billet ça $50. Api singai. Ma pena boite na zo nabi merci papa. Et puis et tomba qui jour on a ça qui est un bon à transporter au Kenaville parce que souvent banda ko ça coûte même sur ndela matete sur na makolo na autant dessus donc ça qui compliqué pour la vie nangai c'était vraiment très très compliqué dans l'équipe maman na isi maman je suis pas des transports écoute et comment qui ba série mon ko boyo mutalisa nga pesa nga transport zaki maman safala yekuta bando ibati azaki msoma bimsi mbongo pesinga mbongo ko sunga ngata msu pour na transport au Kenya classe et puis elle était même pas au courant de tous mes problèmes. Maman, ça fait la piscine à transport. Clémence, vas-y, Naki. Coco, maintenant, qui na Bruxelles Airlines. Nathalie va prendre un banque qui est trop cher. J'ai dit, 1500. Si Nathalie va payer un billet, moi, j'ai que $50 avec moi. Et puis, na Air Maroc. Coco, na Air Maroc, na coûté, mon cubain. Est-ce que Clémence, tu fais quoi ici? Cubain. Non, transport, malheureusement, dans un bon, il y a billet, il faut voyager, mais na poche, non, $50. C'est vrai, il peut un bon. Bon, pour faire ça qui est bon, comme ça en États-Unis. Et comme en États-Unis, c'est vraiment très très compliqué, mais Zambie a ça là qui biso ngoluya makasi. Tokena na kuma ki pa batumo na katandako batona ba moni ngai bakoka ki présence na ngate tons na biso bingana biso na ndako bo vana na ndako ta bingani biso na bingi papa na zole na bi papa dès que je suis là na sana esika ovanda te ba bingani biso libanda asinga commence ngai papa to sana esika ovanda te papa bi te bobenga papa na bino papa yobi papa ndinga sala biso abite bobenga nzambi ya olata na bengi papa na bisi papa j'ai des problèmes on est d'ailleurs tous en esika ko lalati bande ko lala libanda na mboko ya mais ntsamba konda sala biso mingi papa binga ya bisinga buza libanda na yuta libanda esinga comme ça bosala mbangu luka mutu oyo bateka bandako na osombela bino ndako ngabi c'est ça papa lek na bisinga c'est papa qui a dit ça ngabi papa mzalo biboy bande ko après 3 jours papa somela biso ndako cash la montagne élevée na Las Vegas, mais c'était à travers la prière de l'homme de Dieu. Yawala taki, yawone kokum sanzambe, ne aussi na prophète merci, na nyon so la pour biso. Parce que témoignage na biso eza vraiment bible, eza vraiment ebelé, tonyo kwama to betama, mais à travers Armageddon tondima qui passe, tondima qui penzambe na biso, to tika qui penzambe na biso te. Amen.
Amen libota. Amen. Bon, ngana yo kumisa nzambe na wasali kati ya vie ya mwana nga liboso à travers l'homme de Dieu. Bon, na 2017 nazali na bukumba mwana nga liboso nazali bitumba makasi. Donc na bitumba na ngai nako bezaki bitumba mo lokwa mokili mobimba na traversa ki ba moment très difficile na iba tandinga expliquer te. Et puis na obota mwana nga et okomake mwana nga za ba difficulté mwana nga bandolo baté. Donc ata maman mwana bandolo baté. Comme na inane mwana lo baté. 2 ans mwana lo baté. Na komeka mama bituna tuna na tuna ka baninga nga yozana mwana asana ajnin oh inane alobaka ya mwana nga loba alors ekome au stressé nga makasi na omo sur téléphone na sala ba recherche na bi mwana loba na ajnin na sala ba recherche tina lembi mwana komi na 3 ans mwana loba te ni maman ni rien. Et aussi, ce qui était grave, moi, la bande tala tana misute, atala batu boité dans son tala et après ça contact tala kana côté. C'était vraiment difficile. Na komeka coller là. En tout cas, na mitune na lobby, ba maman, ba parents, ba sala na ba complications, c'est vraiment dur. Et pour ça là que l'homme de Dieu a qui aux États-Unis, je pense que c'est qui en 2019 ou 2020. L'homme de Dieu a l'homme de Dieu bando yamba batu na église qui juste après culte après na vanda ki mama ebisinga kende kopesa l'homme de Dieu mais zoa pe na mwana nao mwana ngali boswana na zupe na zuye tokepe l'homme de Dieu banda nika kopesa batu mbote mais era komi pa na ngai atali mwana nga alobi mwana o bakangi mungongo mwana o azama yele makasi mais nzamba kosala mwana no akoloba pe mwana azama yele c'est un génie. Nathalie, l'homme de Dieu, est-ce qu'on a le bâtiment, est-ce que l'homme de Dieu doit comprendre? Moi, non, à l'obakate, et l'autre côté, à la batona misute, l'homme de Dieu, Zalaka no konzima, moi, nanao, à Koloba, pour asape maele makasi. Nalobi, moi, nasa maele makasi, moi, ata A, ata B, à l'obate, tozu li pamboli pitokei. Mais était juste après ça, l'homme de Dieu, bazonga ki, bandeko. Nae kokotisa mwana nga na classe parce que na docteur nae aibisaki nga ke mwana nao azana autisme autistique ya makasi vraiment parce que atana misu batala batute wana ezara bakamoko ya likolo il faut okotisa na école ya bano bazana ba special ba special needs kids whatever. So c'est comme ça que na kotisa ki pe mwana nga na école mwana nga bandi école. Après, quand on a dit l'homme de Dieu, comment on a soyé l'homme de Dieu, a eu singa zalaka na ontima, moi na koloba. Comment on a zé kanandako, na moni moi na binga, maman, I was like, mommy, I want this. I was like, wait a second. Moi na zoloba, komi, mami, moi nanga bandeko, moi nanga koma koloba. Parce que moi no baloba kike, atakota na misu, moi nanga komota la bato na misu. Et comme je vous dis aujourd'hui, l'école na bango, ceux qui va toza ba réunion ba parents d'Ingzala, ba professeur na bango ba tunanga toujours moi na za ma yele moko to tikalo monate. Nga mama ne na kamwaka. Babi mwana bitaka piano makasi. Moi na za na mathématiques aza mayele na nani aza mayele. Et puis moi na non école mbimba ba yebi musane ko pesa bato ba compliment. Au moins la maîtresse ne abi oh teacher, I like your hair. Oh my god, you look good. Mwana nangai ba singa moi noza maele makasi est-ce que beaucoup de ça na cours à piano ngalobi na koti ça na cours à piano te ba singa est-ce que bo sake ba exercice à maths na nda ngabi na tikalata tellement que j'ai 4 enfants 2 fois na bi na tikalata pe exercice à maths te ba singa il est très intelligent asa mona moko maele makasi en tout cas yango na yo komisa nzambe ya prophète Konde Paulo Dominique. Parce qu'en aucun jour, n'eba que moi nanangai à Koloba. Parce que on top of that, as a un problème, il y a qu'utiliser toilette parce que abando la taka ba couche. Mais moi nanga de lui-même, ayo tika atiki ko utiliser ba toilette, ami atiki ko la ta ba couche.
akomoki na toilette ye moko donc nga moko après baneleki nakomomona o nzambe azosi nakomokanisa baparole l'homme de Dieu ayebisaki ngai nazomona accomplissement nango nga moko mutu te nga moko mama na ye na banda olela chaque jour pona mwana na ngai chaque jour mais lelo natalaka o nzambe asaleli ngai à travers liloba en tout cas elo na lobaka ke ilobesa solo amen. Amen libota. Ya ngape nazo kumisa nzambe, excusez ngongo eza bien te pona kosukosu. Alors nazo kumisa nzambe naza ba témoignage belé ya iloba mais nazo lobaka mibale. Ya liboso nazo kumisa nzambe pona mobile nanga là tozaki na Congo nakota iloba depuis 2000. Yeah. Mobile nanga siko l'air batindela ebango invitation pour baya na États-Unis bazaki 12 personnes. Alors ngana ye jour mususu ake musala na zui mikanda na ye oyo il fallait bake na ambassade na mimango sanke ayeba na ke na ngoti na matete nakutana na moto na nzambe na yebisinga bino toza na projet mbali nga linga ke de États-Unis tout ça bona boye mikanda o kutu batindela ke yango moto na nzamba sambeli pona mikanda wana ayebisinga nzele za kofungwa na zongi ye ayebaki te après baye kokota ambassade si 12 personnes bapesaka ye moko visa aye kokende atikinga na bana na Congo chaque jour chaque tongo nazaki na bana nga na Congo ti na matete na kokende nazolela moto na nzambe nga bi moto na nzambe ndeni ti lelo mobile nanga zwi mikanda te ayebisinga lobi mobile na ozo mikanda après 5 ans wana ezaki nanu ka débit a wuti okende nazotala siko 5 ans ngo ebele oyo akozo mikanda de après 5 ans nazo mituna nga bi wana ezaka makambo ya nzambe asala ndenga mono ti après 5 ans ekoki nazara na victoire jour ngo nazo kende quelque part na wika benga lobio avocat nanu aliboso azwaki aboyaki po bapesaki ezaya mukanda ba déporter mais ayeko zo avocat mususu basambi ti après 5 ans ekoki juste abengi lobi o nazwi mikanda na lobi na komisa ki nzambe ngabi o maloba muto nzambe eza ya solo ti na ndenge après quelques années 2 ans ayeko bengisa biso toye témoignage nanga mbale ezali moi nanga ya mbali azaki na problème na police azaki na baninga na ye bazaki na masanga na mutuka bino mo boyebi na mboko so bakuto na masanga eza grave alors to bundana ki to futi ba avocat mbongo tout ezaki kosimba penza te après to yo kanseli kambango esili avocat wana yebiso no basisi déjà ba problème après quelques années ba yeko tinda lisusu mukanda au rappel mais likambo esila te ndenge nini nazwi belle sœur nanga asambela pe na iloba na Congo na tindelinga mbongo ngalobi kende oyo action de grâce kende pa mutu na nzambe mema ta photo ya mwana oyo abondela pona mwana oyo parce que makambo nga nazo comprendre ngote akeye pa prophète akeye pa mutu na nzambe abondeli ebisa bifo babenda kay matoyi pona nini boye na ba prophète ebisi wana après ayeko abengi ngalobi ote na kutana prophète alobi toza na kondima ngapi OK to fanditi il fallait ake na San Antonio to futi pe bien tout wana papa na bingana okende te azwa bis akende ye moko lokola lukaki makambo mwana pa azwi bis ake na nzela akomi kutu te ba avocat ba yeko benga non côté lobby basalaki erreur donc ayate déjà mwana za na nzela babio kota lobby asalaki erreur aya lisusu te makambo esili tozotindela bino lettre ke makambo wana esili nyonso en tout cas na kumisaki nzambe ngabi o nzambe ya moto na nzambe azokota ti na kati ya bacour azokota partout na mitema ya ba avocat
vraiment nakumisaki nzambe nzambe azolokumu liloba oyo eseyelanga makambo ebele naokumisa nzambe merci moto na nzambe amen libota nga pena eleki liboso na tatola monene na nzambe bandeko na nga evi nanga ezalaka bitumba nayaka kosunga ndeko moko ndeko wana azwaka mbongo na nga ndambo autilize ndambo akende yango na ndako ya nganga abwakeli nga maladi po aboma ngai bandeko na nga nabela pendant 5 ans solution ezwamaka te bapaster nyonso oyo baza na kini oyo basala bakombo nga na koma nazwa na nga délivrance te ezalaki na muzikolo moko na vanzi mama kotuna biso ye kotala nga alobi na nga me yo kisi nini okokomela omela ya bokoko omela ya mundele kimi eza te sikoyo okozwa kisi nini mpo yobika alo naolakisa esika moko okende na motema na nga nayimaka ngai be esika nini okolakisa nga mpo bisika nyonso natamboli naobika na nga te alobi na nga kende na eglize ya liloba soki okomi kuna okozwa lobiko nga bito okende mama oketika nga alobi te kende ka yo moko ntango nazokende nazoyimayima na sa motema kokoma nakomaka mosali ayambaka nga alobi mama yo ozoyimayima nga alobi te naoyimayima tali ozoyimayima soko ye awa longola koyimayima tya kondima okobika bavandisanga bateyanga esika na oyebake source ya pasi na nga eza ndeko nga nasungaka babinanga kokangele kanda te tya kondima lipamboli masanjoli okobika ntango naye kozonga ndako kolala na butu naye komona moteyo ateyaki nga na papa moko nayebi ye te papa wana yaka kopesa nga lipamboli to nalamuki nalobango te ti lelo nalobango te to naobimisa nga lelo naki natali basali oyo bayambaki nga bango te kaka moko na moni bongo papa wana aza nani wana mpe nayebi na nga mpe te ko profete ko nde soki nayebi ye te nakendaka lipamboli mokola suka ayebisi nga lenge eza bolelo ozokende matete mpa na ye moko natuni bango ye moko lisusu nani babi okende kaka na nunga okobika luka dasi otya makolo awa esi esila mpo nazalaka kolala te nalalaka te naotalaka kaka boye donki bapaka nanga mayele esilaki ezalaki pasi tona kwa matete moto na nzambe apesanga lipamboli nabi nzambe azwa lokuma me papa onga namonaki ye na ndoto na nga nzoka nde moto na nzambe ngo yeyo kubanda wana nde sika kimia ekotaka nga na nzoto yango naleki liboso nakumisa mone na nzambe liloba vraiment eza ya nzambe amen amen libota ngape ne otemone mone na nzambe o asalela ngai na ba fin ya ba 2022 na iba ateke na waya na mboko na koma ekomona moto na nzambe awaya na ndako so na lai na salon abimi na porte awaye bisanga tana yo ekoki kende mona tuni papa na okende wapi abita na yo ekoki kende longwa na mboka oyo na bina kende tana osutuka boye ndoto moi après une semaine 3 jours aye susu aye bisinga tana yo ekoki kende nakoma oloba na okende wapi bayebisanga tana nga ekoki na kende na okende wapi après quelque temps grand frère abenginga ayebisinga Gloria yaka na ndako lobi na tongo nebise naye na ndako okende ambassade ya Brésil ambassade ya Brésil ngabisa va pas de problème na oya lobi na tongo na bongami pe na kikuna ayebisinga te boki na ambassade mutaza kuna azela bino comme ça boko tsa visa Brésil bokende et roleka toke pe na ambassade to humilité to possible ne so pas gang qui to koti to signer et ça là qui pas même 1 mois gang qui a lobité ba visa na bango e bimi ayebisinga te ba visa bimi boki na Brésil gabi na Brésil ça va pas de problème ngamona koma koloba c'est que moto na nzema ngozo elanga yebisanga na kende tanange kokiseki na oki Brésil
tokomaki mpe basala ye makambo nyonso tokomaki na Brésil. Na Brésil mpe towumelaki te tolongo Brésil nde tokomaki awa tokomaki na frontière nde ezalaka mpo tokota baye kokanga ngai na grande sœur tozala na ye migration bando sala te basoda balobi te toorefule bino ngabi boorefule biso tokota na mutuka la police bamemi biso quelque part nalobi kolo yo yebisaki ngai kieta nange koki nakende sikoyo nakomi bakangi nga susu ngabi mokano na ye kokisama basoda bakomosenga nga mbongo nebisi bango na mbongo te badokima mpe eza te nyonso babotoli ngai ayebisi chef na bango te bato tozwi baza na mbongo te après grande sœur alobi te nga naza na $100 au petite sœur na ngai ça va bopesa $100 bokende bokota bamemi biso ntina frontière pembe na porte ta topesi mbongo bapesi biso na basaka bilamba tozalaki nango babi bokende bokota nde kokota tokotaka en Amérique tovandi mpe mwa temps en Amérique ekolo ya kosalela ngai nakomaki na zemi na ngai mpe déranger te eleki mpe na kimia nyonso ti zemi ekokisaki 9 mois bon pasi ya kobota oyo balobaka pasi ya kobota ngai nayokaki yango te bayebisanga te so naki hôpital docteur ayebisanga soki oyoki pasi ya kobota kende na hôpital nabisi pasi bino booloba ngai nayoka pasi wana te nazongi pa docteur ayebisinga mais yo lelo le 6 il faut ya déjà na mwana nga bitanga na boti te le 6 na koya na mwana ndeni abengi na hôpital ya munene abite lobi fo bobenga ye aya kuna na hôpital na 6h babengi ngai bayebisinga te yo luindo la Salomon ngabisi babi fo ya awa dans 4 ngabi na 4 na yo kuna nga na yo pasa kobota te na yo sadi babi te fo ya kaka awa soko yete totinda ambulance et a ozwayo na vandi pe moi quelques minutes na yebisaki bandiko tozaki na bango toki na hôpital tato komi na hôpital bayebisinga yo sani na hôpital ngabi te babengi nga na ya na hôpital tokoti bamemi nga tina salle batuni nga ozoyoka ndenge ninga bite na oyo kiloko te mais moi tamo bo passe ye passe ki mais passe bino bo lobelanga na oyo ka passe te babi est-ce que poche to boki nga bite ta na lala ki na mona ki mai mais na ebite za mai ya nini babi singa ça va pas de problème journal lelo likisango na likisaki journée mobimba kuna to komiti na butu babi singa te yo fo bota déjà na bisi bango na passe ko bota te na ko bota ndenge nini et au comme 0h 1h 2h na lobi kolo ndenini nazobota te pasa kobota zanga ite ba komo forcinga pasa kobota ba pesa batunga ba bisingo za déjà na 3 cm mais kol na yo ezofungwa mate kol efungwa mate ndenge nini ngabi kolo mokano na yo kokisama ba komo ko ya osensenga ba papier ya basala nga césarienne nebisi bango na ko signer papier te na kobota nga moko et au comati ba 5h ba docteur bae plus de 8 docteurs bae bisinga photo salo césarienne nebisi bango te bo sala nga césarienne te bozela nan bae bisinga te est-ce que na poso perdre mwana po nde to che ba appareil to mona mwana ape masubiente nebisi bango te bo pesanga 20 minutes na lamuka ki na vandi na mbeto na lela ki ngabi kolo tiki nga pona nini na perdre mwana na biso ki eza mokano na yo mokano na ekokisama ba docteur baye bango 8 wana ta bakei après 20 minutes baye baotala motema mwana ezongi normal docteur wana mosusu alobi te tozela tomoni mwana azongi normal après quelques minutes susu baefe yango ebandi bayebisinga sine mikanda soko perdre mwana eza faute na yo faute na biso te nayebisi bango bomemanga bosalanga césarienne bazwi balalisinga na mbetu nde bakenda kosalanga césarienne babimisaki mwana pa aza nyonso elekaki na kimia yango na yo témoigne monene ya tata amen amen bota na otatola mpona mwana nga oyo na memi na 2022 ntango nabotaki ye nalekani na bacondition ya pasi mpo nazalaka bref mais ntango naboti mwana nabotaki na césarienne mwana nabotaki ya 30 semaines e mwana oyo ntango abotamaki abandaki kopema te
Donc dès topema oxygène eza na 23 mais ye ando comme na ba 100. Donc ako pema ye mokote po pema fo batia na ba appareil. Abotama na septembre. Tant que komi le 24 novembre, ba docteur balobi mwana oyo awumeli azo koka pema te ba kisi to tie ezo simba ete. Alors to moni photo sala e trachéotomie. To sala e track comme ça et ko permettre à pema. Pour so to sali angote akokufa. Alors maloba ne sala inga pasi. Le 24 novembre ezaki jour fraki to zwa décision ngana loba yes pour ba sala opération. Na ibisi docteur ngabi biso na Afrique makambo na mona na ngote. Et na famille na biso mutu abongo azala raté. Tipe na comme na âge na mona mutu opema na ba pareil te donc faut ba kangaye akoki opema isu na zolo te akomo opema na pareil mona kingo a bandolia na libumu. Alors tant que to comme jour à réunion na tongo na ba 9h prophète abando linga ba pelte ao yamba ba pelte. Des jours wana na lobite il faut na sa rébellion na benga prophète ata yamba ngate na ko insister. Jour wana na 9h na biso awa na benga papa tant na yambi prophète na ese prophète moi bali ba sa l'opération toza na hôpital na New Q abi landa ba instruction ba docteur ngabite papa moi na bali abakoma ko pema na kingo aliaka na libumu alobi o te eza normal te to bondela papa banjo pesa lipamboli papa na yo kate na yo kaka mupepe après alobi amen na lobi amen papa na tsaye konzima tangu na ke kuna ba docteur ba changer décision ba lobi te to pesa moi no temps to accorder temps peut-être akobika alors tangu ba accorder biso temps docteur wazala ki wana loba na nga lobi avant réunion ya bisenga nazana kisi ya magie te pona pesa moi na bika so nazaki na ngona linga na pesa e mais une expérience na nga 25 ans na musala o non na mona mwana lokwa mwana ote mwana o aobika te nga se docteur akobika le lendemain na bise infirmière est-ce que ba koki changer nga docteur te alobi te moi ba changer te docteur o ndaza numéro 1 ba docteur nyonso na lelinga bi prophète na te kondima po papa ebisenga zalaka na kondima ozana ngoya wa sala na bi prophète na te kondima na malobo lobe na ngai na bi keya wa sala lobi na ona tabe docteur moko ya ba kokana na prophète aye ayebisinga zala na confiance na ngai ngana zana confiance na yo zala na patience tozo travailler ensemble tozo biksa mwana o mena opération te na bi na te kondima docteur wana apesa mwana okisite abando peseka biloka kolia albina bango bo pesa ye formula te bo pesa kaka miliki ya mama na ye poto bande ko pomper mabele ay bo pesa kaka miliki ya mama na ye eloko mususu te mwana oyo akobika kaka na nzela ya na miliki na ngai mwana oyo tant que komi na mars semaine moko dans le 3 mars 2023 mwana oyo akomi kopema ye moko non janvier mwana wa akomi kopema ye moko docteur apesa kisi docteur akamwa lobi mais na lingeka na meka na pesa kisi na peska mukie a réagir makasi alors mwana oyo abiki ko bima docteur ana bima tikala suko zonga te ya ngona yo pamola monena nzambe mwana to bima akoma kopema ye moko docteur wana lobaka mwana wa ozala zoba ozala mayele te mais mwana aza mayele makasi na age azana ngo ayebi kotanga ayebi koloba azo sala makamnyo so malamu amen.